Ouais, merci Bani Walandia, émission en Poissa Magazine, avis du public. Nous voyons émission en Poissa Magazine. Bon, mon maman, on est souffrir au niveau à Kinshasa. Bana poto, baeba ko la émission oyo de gauche à droite. To senga lisungi pona ko sunga mama oyo. Numéro ezali wana, obengi même na Kinshasa, obengi Didier Masuki na Suisse. To koluka moyeni to kokutsa bino na mama wana, obenga po bomeka ko sunga mama wana. Yankuku ekobima na poisa. Bola na mama oyo ndenge azali ko souffrir. Si obwali komono na bilili na komini ya Kimbantseke ba tuta ye na motuka ça fait mikolo ebele kasi basala ki opération na opération basala ki to ebite soke simbite to boni azali ko tambola lisusu te na yango abenga ki magazine poisa na ndenge to mesala ko salisa population to ko senga na ba nyonso ya mitema malamu oyo bomoni mamo ya vandi na kita ko tambola te boya olebo bwaka mbongo na ko pesaka ba misise to bato misusu botala kaya mama oyo fausse affaire ebimina poisa mbote mbote oyo eza magazine poisa to moni yo ovandi boye mama ovandi boye lolenge nini mama na vandi po na accident na sala soda utaka aéroport na jepe nda tutanga na Pascal yo banda ko kende wapi po utaka wapi nga utaka na sekope po akolanda compte final ya pauvre mobai nanga yango aye ko ramasser nga vers 19h ezalaki na prince ou bien na nzela mabele na côté à bordure na kati déjà boulevard na komi côté à bordure ndi a ramasser nga ndaye ko katanga mokuo ya munene siko ndenge ya buka mokuo wana bakima ou bien bazwa charge bakima na bango ka pauvre yana nga ya mwasi na mobai ne batu bazaki ko supporter nga bango pe bakufa na bango. Mais siko awa tomoni ovandi eza lopango na yo bien wapi eza lopango na ngai tewe camarade ya mwana nga akufa nde mutazwanga na mawa ya kuvandisa nga na kamwa ndako mais naza na lopango te eloko moko te lopango mobala tikaki babotola nasala accident donc mwete munazonga kuna eza te maloba nange nazolo baboyi na sengi na ba député na biso na mama Olive na mama Ariette basunganga po asika lisungi nange eza na bato wa quartier kolia nanga makamu nyonso bato wa quartier babaye il faut bango moko basunganga pa kao ya opération motu moko ko supporter te bango moko ba supporter nga pa basa opération likolo nange bongo donc lokolo ndenge eza wana bongi te fo basala sous opération beba opération basaka ya mabe likolo na tambola kate na tel makate. Ok. Poissa Yankuku ebimina poissa nga kombo na atela ntela na atata te mama te Yankuku na poissa kombo na eko disi ndoki mutama abenguma ko sanza pe kaka Yankuku na poissa. Église évangélique et charismatique dans le monde ESM en sigle oyo etambwisami epai ya apôtre Honoré Lufu Luabo Kanumi babongisi convention monene ya ba femme de distinction du jeudi 28 juin kino le 1er juillet 2012 na ngonga ya 16h yoka soki celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme de distinction fait l'honneur de son mari et de sa famille. Bataille haute, femme de feu, maman Mireille Kanumi, maman Anne Kapinga, maman Charlotte Kabena, na maman Marie-Jeanne Kankolongo. What? La première illimitée, boulevard Lumumba numéro 69. Venez nombreuses découvrir la grandeur dans l'excellence, la quatrième partie à distinction. Babati boyo kalisi toile yana putu de la sita obati libanga azi watata osombi bilamba owelisi bango kokende ne vacances babati balandaka yo bebaloba ngala parisien wana omoni
à succès. Zoka na putu eza examen. Jour à proclamation na Kinshasa. Jour à proclamation na Sefa. Bamo kilingo. Poissa. Yankuku ebimi na mpwasa. Nga kombo na atela ntela. Mwana atatate mama te. Yakuku na poissa. Kombo na ego disi ndoki mutama abenguma ko sanza pe kaka. Yakuku na poissa.